Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Samaki. Alors, tant que tu reconnaître alliance, il y a Abraham, mais pourquoi pas te reconnaître un peu alliance, il y a Kimbangu. Tant que le Dieu d'Aïdu Nabala, le Dieu de Kimbangu, selon le message que vous avez à Pesakina. Il y a une carte d'Afrique, comme Kimbangu est une carte. Et puis, avec le calamité au Izalaki en Afrique, on dit Kimbangu yaki kolongola yango. Présence ya Nzambe yaki, bakonanga ezaki ko bouger te. OK. Et ba kité ke Nzamba ye. Vous avez une position nini? Azaki na position ya kolala. OK. Nzambi fumu tulendo. Nzambi fumu pulendo. Tulendo. Tulendo. Alors, dans le bien, qui me pense qu'ils avaient allié, d'habitude, on a entamé, dans un soit par terre, dans le bateau, tout le monde, comme dans le bateau, paix, mais qui n'a pas quoi, n'a pas saigné la carte à monter. N'a qui Congo Pékaka. OK. Alors, bien, dans les Zambie, la coco, le Dieu de l'Alliance. Donc, on a un dingue là. Dans la monarchie, dans la fondation, une fois, on a monarchie. Oui, Kimbangu, na ba photo oto mona ka batchaka na balabala. Okay, les puta. Yes. Et c'est un abisso. Tondima d'abord, tondima na nous kena na tsakuta ba mot français te mezo kotaka. Tondima que si vous Kimbangu servaki Nzambe, asalela ki Nzambe ya solo, puis alliance na ye ekufa te malgré que ya kufa. Qui a dit que orphelin a koye babongo na kosepelate na mois oya décembre? Tin, bokosi, bozali bongo motema mabe. Tala, Fondation Vida, oyo ezali bongo dirigé na engame mwasi atona maye le pebonya na bolingo ya bomama kati na ye, babengi ye bongo Emily Seti Mainga, mwasi Nzambe, mwana ya Canada ya Tongo. Balance, bongo, opération sunga orphelin na mois oya décembre et kosi la bongo le 20 décembre pour na koyeba bongo na ko récolter ba contribution na bino nyonso soki olingi otinda lisungi na yo. Le lot na banda qu'on a bino ko frapper pour na ko luka aide. Donc tu as besoin de soutien na bino avec $1 tu peux sauver une vie. Alors en plus de cela tu as besoin de soutien na bino bilamba, chaussures, bajouer. Donc ceux qui besoin nango bo hésiter ko contacter ngaité na numéro na ngai ezali 647 533 43 10. Soki ya solo ozalaka na motema ya bomoto sala lokola mama Emily Seti Mainga mwana ya Canada ya Tongo na $1 na yo ya pamba okoki kosunga mwana ayeba pe na kobika. Fondation Vida ya solo olakisi ya solo ete bolingo ya bonzambe ezali kati na bino pe Emily Seti Mainga ozali penda solo moto nzambe ndenge bazali kobenga yo. Pour coller l'utile à l'agréable, awa na Kinshasa délégation moko ya Fondation Vida bakitaki bongo na commune ya Kisenso na orphelinat La Miséricorde. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, bala nyonso ya chez Bissou TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Très heureux de vous avoir, très nombreux de nous suivre à travers cette émission, l'émission qui est présentée par 3 chaînes de télévision. Il s'agit bien de chez Bissou Télévision, Super Promo 243 ainsi que Bisson Premier Télévision. Donc nous sommes ensemble avec Yves Pan et Brad Bumba ainsi que Eki Bumba. Nous avons reçu pour vous une servante dédiée au nom de Madame Fabiola ou prophétesse Fabiola Oyo a repéré biso message Oyo ayenango kopesa peuple dédié surtout peuple ya Afrique Mobimba to éviter pourquoi pe message angwezani ni to découvrir ango à travers cette émission. Donc to fungola déjà
caméra na biso oyo ndeko na biso azali mpona représenter ba oyo tozali ko présenter émission oyo déjà tozana ndeko nanga Ivipan on azopesa mbote. Bonjour Ivipan. Oui, bonjour Guy Bumba, bonjour Brad Bumba, bonjour Moussakoli, bonjour la Badaro Soto biso, voilà. On est là ensemble, voilà. Merci, bonjour Brad Bumba. Bonjour Eki Bumba, bonjour Maman Prophétesse, bonjour Ivipan, c'est pas pour moi. Bonjour, on a abonné à toutes les 3 chaînes, Oyo Badina, Biso Mingi et puis s'abonnera toujours. Yakolandara, chaîne à Bango et ça va message à solo. Voilà, merci. Tu as déjà sa invité Nabiso Oyo, Togoluka, to solo lanae, Penza mai Oyo, Ayeli Biso na poko alelo. Déjà, tu peux s'amboter na invité Nabiso. Bonjour prophétesse Fabiola. Bonjour Patrick. Bonne santé, bonne moussalanza. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Moi, Mikolo Belé, tout le monde est. Ah oui. Vraiment, Nazaraki, moi, il y a un bon bana, Namumba, Nalusambo, il y a 40 jours. Voilà, tokokota na mituna na biso kasi topesa yo temps o tika émission o na maboko nzambe po na biso oyo tozotuna mituna na bazota la biso bazala vraiment na même esprit na biso na kati ya émission ya lelo. Ah oui, to bondeli. Merci éternel Dieu de grâce, Père, to peso merci pour zamala. Le kumu kembo masanjo lezo na mobili pa na yo bibelobi na circonstance nyo se sengeto ko fili kombo na yo. Tikete na moment où kombo le rené ko la ba kombo nyoso dans le nom de Jésus-Christ du début jusqu'à la fin au demeurer la biso et kombo na kombo na Yesu. Amen. Amen. Merci. Voilà, merci beaucoup. Ivipan, prophétesse. Vous avez déjà Boni Moussa Nzambe. Ah oui, ça va en tout cas. Nzambe, tozolonga toujours. Amen, ça c'est bien. Alors, bandeko ba monio pour la première fois, au pe ba monayo, bah oui, maman bi manga pas maté, c'est que il y a un message on nous a apprécié. En fait, est-ce que tu vois ba message on est longona bandeko tozona ba ensemble là? Ah, merci beaucoup. Ndeka kolobi, tu as toujours la télé devant bateau na ba bureau na banda ko pa bateau. Tu as kaka soki Nzambe apesi biso message pe bino apesi biso opportunité ya koleka na ba chaîne Nabino, qui est à côté de la comme ça, message au Seigneur Dieu vivant, ainsi que ça donc merci beaucoup. Ah oui, on a un message mon corps, au Zambé à Pesakinga, tout papier sanga, à Révélanga, mingi vraiment même, non na le belango polité, ce qui est donné pour le belango parce que Dieu a insisté et à l'époque que nous et c'est venu. Bantu nyonso Afrique mobimba bayoka message olo et puis batia yango vraiment kati ya mitu et puis balata yango na kati ya mitema na bango. Eza message ya Papa Simon Kimbangu à l'époque azalaki prophète bato mingi vraiment bayebi histoire na ye bato oyo mpe baza na mwa ba idée ya lisolo na ye ndenge eleka bato mingi nayokaka balobela yango. Mais là, on a le bilango parce qu'elle a vraiment, Nzambe a le balanga, on a pu le mouvement qui a bénéficié de l'ango. C'est l'opportunité Pessami, on a le donc Lélo, pour la Nzambe Salim Songolo, on a fait sa message, selon les Nzambe a Pessina, na combat papa Simon Kimbangu. C'est quoi le message? Merci beaucoup. Le message Nanga Isaïe au Seigneur a Pessina pour le prophète Kimbangu. D'abord, Nzambe alobi esengeli na biso to négligaka kombo ya moto te to mpe to négligaka titre oyo ye atie kati na moto te ndenge bible ekomi na mokanda Genèse chapitre 17 verset 5 alobaki na Abraham na kokomisa kombo na yo monene. Donc ntango akomisi kombo na Abraham monene yango lelo soki tozoprie tozotatela tozoloba le Dieu d'Abraham. Et donc, Nzambe alingi vraiment, il va reconnaître l'alliance aussi que nous avons parce que d'abord, on a dit que c'est moi qui m'a vraiment ça la Nzamba solo parce que dès que tu as lu que ma solo n'est pas ça maka, n'a pas vraiment le maman été mis, tu donnes un double éclaté, n'a deux pola. Mais ce qui n'a lié parce que on nous a malgré n'a pas monté, n'a vu quelque chose n'a cassé. Nzamba lobi pour la ligne toujours négliger le oya pour ça qui monene
oyo abimisaki na kati na bato alobi Afrique mobimba esengeli bayebaki motu wana ase sacrifiaki mpona makambo ya bato ebele mpona mboka ebele ezwa solution de vie na makambo ebele oyo Kimbangu asalaki mpe alobaki na kombo na Yesu ekokisamaki alobi ntango tozo reconnaître alliance ya Abraham mais pourquoi pas reconnaître peu alliance ya Kimbangu alobi azalaki serviteur na esengeli kombo na ye ezalaka gravé na minoko na bino ke oui Kimbangu azalaki mosali na Nzambe oyo ayaki na temps na ye et puis alekaki on les a qui première des choses nous alingi tant tolobaka le Dieu d'Aïdu Nabala tolobaka le Dieu de Kimbangu selon message au Nzambe apesaki ngai alobi sengi na biso toyeba na carte d'Afrique kombo Kimbangu eza na kati tango aya kopesa nga message wana namoni vraiment carte d'Afrique eye ekiti na maboko alobi moni na carte d'Afrique oyo kombo Kimbangu eza na kati mais lokola boya na misu te bomona teke kombo ya Kimbangu eza na kati ezalaki même oui et puis aya koyebisa nga alobi calamité oyo ezalaki na Afrique alobi Kimbangu ayaki kolongola yango en tout cas bamambo wana nyonso tu nayebi yango te nalanda mpe bahistoire ya Kimbangu te mais ntango azalaki obetela nga nazalaki kokoma donc ntango ayaki alobaki na nga na Kikongo nayebi Kikongo te mais oyokaki quand même oui nayokaki mpo abandaki kobenga ye na kombo moko ezali excusez nakomaki yango quand même nakomaki oui mpo nabosana te mpo eza makasi kombo nakomaki mpo na kobosana te d'abord ntango présence ya Nzambe eyaki makolo nango ezalaki kobouge te nayebaki te ke Nzambe aye ozalaki na position nini azalaki na position ya kolala nayoki nalingi na bouge lokolo donc comme le roi pâle si mais ekatani nalingi na bouge mosapi mina oyoka mosapi te nabi te ya kote esali te na bouge nopi ya koto mpe esali te nabi mais ça c'est quoi ça koto nazoyoka mais koto nazoyoka te donc moyen atelema eza te moyen bouger donc père de sensibilité na yo yes donc nazo comprendre te c'est quoi mbala moko bantu lobalanga abanzu koloba kombo Kimbangu moko boye ezala yes Nzambi Fumu Tulendo. Fumu Pulendo. Yes. Tulendo. Alors, dans le bien, qui me pense que Nzambe a lié, d'habitude, dans mon Nzambe, dans sa cassotte par terre, dans le bata, tout le monde comme dans le bâti, paie mes kendaka. Na yo kalukwa nazo saigner na kati ya motema. OK. Na yo qu'est-ce qu'on a mouvement wana ke na nazo saigner na kati ya motema, nazo bouger le sauter. Na bi peut-être bouger dans ma boko. Peut-être ma beaucoup ça bonté maintenant qui m'a beaucoup de ça là mais vraiment ma qualité le tangi kombo wana fumu tulendo yes lozi alobia nous posons dans un doute est-ce que pour moi c'est Dieu est-ce que pour n'avoir qui signification kombo wana est-ce que vraiment c'est Dieu est-ce que nous sommes contents na kombo na ninga makambo wana te en tout cas na éviter vraiment mais parce que diable a travaillé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vraiment, dans un qui Jésus, moi, on bouge à l'été, mais quand même, comment nous avons pour répéter. Pour répéter. Après, tu vas pour répéter, nous avons dit que nous balanga, na qui Congo Pekaka. Alors, nous avons dit nous avons le Dieu de l'alliance. Alors, pendant que beaucoup reconnaître l'alliance ou la terre, beaucoup de monde a pu essengoter. Abina mabele oyo nga na lekisa mwana nanga me bato ebele babosani liloba oyo ye alobaki na bato alobi Kimbangu azalaki mwana nanga parce que yebi ke une fois na boyaka koyoka Kimbangu na mona après ayaki koloba nanga c'est mon fils alobi pourquoi bato bazo c'est mon fils c'est Dieu ok alors pourquoi bato bazo reconnaître alliance ya Moïse Kenga Nzambe natambolaki na Moïse Kenga Nzambe asalaki makambo minene na Moïse alobi Afrique mobimba oyo baite moto na lekisaki eza Kimbangu
alors message oyo africain nyonso ayoka yango abina carte d'Afrique nyonso wana oyo eza ya baafricain kombo kimbango eza bisymbole wana kombo na ye na tia yango na kati po atambolaki selonga oyo nalobaki yango asalaki oyo alobaki yango ekokisamaki alors esengi boyebake non kombo wana bokoki konéglige yango te aye opesanga mokanda na Esaïe premier verset jusqu'à 31 alors bi omoni pondo ki bato bakosalela makambo oyo nalobaki na Esaïe te fils d'Ozias abi pondo ki bato bakosalela yango te bokomona makambo ekochange te na kati ya bavi na bino baafricain esengeli botanga bible boyoka maloba baprophète et puis bosalela yango alobi lelo nabengi bino baprophète nabengi bino bapasteur nabengi bino baserviteur en général mais eloko nini oyo bino bozosala na kati ya nation to mpe na kati ya afrique soki bozonéglige nanu mutu oyo nga nabimisaki avant bino po ntango bando oloba mpe makambo ya kimbangu mbala moko nazalaki omona mpe haïti na bala donc après kimbangu mutu nazalaki omona azalaki haïti na bala vision mais message ayakopesanga eza kimbangu alors bi pondo ke bozosalela makambo oyo ngai nzambe naloba te nakomi te afrique na bino ekozala kaka lolenge esengeli boyeba lolenge nini ya koede mwasi oyo aza na problème mwana oyo azangi parent wana nyonso eza na kati ya mokanda na Esaïe ezolobela na makambo oyo ezotalela richesse ya ekolo et puis ayebisi na lobi makambo oyo nazoloba na yo koloba yango na monoko mosusu te kaka na lingala mais olobi eza message mpona Afrique mobimba net na Afrique de l'Ouest bayoka lingala te et Afrique du Sud également bayoka lingala te Afrique du Nord yes nga mpe napozaki même question alobi yo bakoki kointerprete yo napozaki même question parce que soki asilisi koloba batikaka ntongo yo poposer question soki cet esprit alingi napose question wana après na moment na kati nabi ndeni nopesa message en partout kaka na langue oyo alobi bainterprete yo mais yo lobela ndenge oyo ngai nzambe nazolobela yo donc c'était comme ça alobi esengeli botanga makomi oyo epuis boconsidere yango bosalela yango ndenge nalobi boyebake kimbangu ayaki mpona banoir alobaki asalaki na kombo nanga ngonga nekoki akendaka bikalani te oyo ezalaki elongwaki pendant ke yami ataki makolo na ye bisika nyonso oyo azalaki ngai nzambe nakomisaki yango lieu saint esika ya bosantu na lingala soki nakokoloba esika ya bosantu alobi bilembo oyo natiaka na basali na nga natie yango mingi kati na bino me bobebisi yango bokomi kolinga botambola na motuka bovanda na ndako ya chere bolata bilamba chere bobosani liloba oyo ngai natindaki bino boteya na bato partout alobi nazali nzambe ya kimbangu ndenge nazali nzambe ya Moïse alobi natambolaki na Moïse lolenge moko mpe natambolaki na kimbangu ayaki koyebisanga susu likambo ya vert blanc alobi moni te mokili eza décoré na vert blanc alobi oyo nga nakomisaki monene esengeli bino reconnaître c'est le nom eza kombo ya kimbangu alobi tala banzete nyonso nasala yango na couleur alobi tala likolo eza na couleur alobi esengeli boyebaka ntango azoloba na nga epuis na bato nyonso po donc façon ezalaki koloba na nga soki nzambe azoba na nga na esengo na ceinture kime bobekati soki azoloba na nga na makasi moko na ndenge ya kanda omonaka na motema na nga naosanti soki nazoseigne alobi biso basali oyo azotinda biso tokende koteya liloba na ye tokotisi lolendo na kati ya mosala na nzambe tokomi ke biso bato toyamba grâce badon ainsi de suite ya lolenge na lolenge tobosani nzambe oyo akutanaki akaki akutana na biso akutanaki nanu na mosi
avec okutana na kimbangu alobi na ba blanc après c'est la différence wana alobi na ba blanc na kutana kina Moïse alobi na bino na kutana kina kimbangu esengeli boyeba yango et puis bon ndima yango ko temo bozo sambela bolobaka le Dieu de kimbangu. Ah bon? Dans ton croire na Dieu de kimbangu le terme, si je peux le dire. Mais j'avais une question, signification pour Fumutulendo. Yes. Fumutulendo. Parce qu'on a eu une absence premier, faire une émission comme ça avec l'un de Papa Obazaki qui parle plus de Kimbangu. Alors je verrai tout son signification à Fumutulendo wana soki elobini. Bon. Nzambi mpungu tulendo. Nzambi mpungu tulendo. Bon, en tout cas, ngai pe na tunaki, eli ko yaksani ndé na lobiki na bandai ko boya, kondima même ko répondre même ndenge za. Parce que ozoye ba pe eloko ngote signification na ngote. Malgré que na ki comprendre ba banyo so loba na. Mais signification wana na ebakité. Et pour na benga ki papa ba psenga le Dieu tout puissant. Voilà. Tout puissant donc. Voilà. Yes. Alors, place à le Dieu Tout-Puissant. S'il faut poser une question, j'aimerais poser une question si vous permettez. Nazui, Nasada Bénisson, Bango Baza, Babingango, le nom m'échappe, Keluka, Bablo Bamba utilise ça. Bato ba croire en Kimbangu. Parce que tous en Afrique, on a des gens qui croient en Kimbangu. O Babinga Kaye Nzambe na biso. Nzambe na biso ba africain. Eza Kimbangu. Nzamba mindele azali ndenge bakabola babenga Jésus, Nzamba mindele babenga msusu ndenge ba préféra ko benga. Voilà. Alors, quand ba pesio kombo wana, c'est-à-dire il est le Dieu tout puissant. Alors, on est censé maintenant de croire que Kimbangu est Dieu comme on parle de Jésus Dieu. Non. Oh ba nzamba ebsekinga. Juste une question. Oh nzamba ebsekinga. Déjà que yé azanzambe abenga ki Kimbangu comme prophète. Yango abi nzambe ya Kimbangu. Si, oui. Donc tozo ndima nzambe ya Kimbangu. Na lios o basala ndenge to baka le Dieu d'Abraham. Mutu mso ko ba nzambe ya Moïse. En tant que prophétesse, en tant que prophétesse, vous êtes chrétienne. D'accord. Baza parce que il y a beaucoup des Africains qui croient na Kimbangu comme Dieu. Baza tam se réjouit. Il y a eu comme makambo zoloba oh nzambe moka kitisi katina yo. C'est ainsi dit l'Éternel, on peut pas commenter là-dessus. Mais de voir maintenant que Bango est-ce que baza une erreur, il y a croire na Kimbangu comme Dieu. En tant que prophète, je pose une question en tant que prophétesse. Ils doivent croire toujours dans Kimbangu comme Dieu. Est-ce que les chrétiens vont accepter et que Kimbangu? C'est ça. Tu es sûr que les chrétiens. Le Dieu créateur, Jésus-Christ, Seigneur, tout ça va dans Zambie, tout ça va dans Zambie. Mais na bonzambe na ye asepela ki na kokona Moïse aponi Kimbangu aponi Abraham. Donc surtout le but on a la ça comme réponse surtout le but le Dieu de Kimbangu donc tout le monde nzambe au Kimbangu asalela ki. Tu comprends est-ce que les chrétiens même kombo wana dans le sens que les lois loba au nom de Kimbangu au nom de Jésus au nom de Kimbangu Dieu d'Abraham la sens est-ce que na côté tokei bon biso toza o se contredire te biso toza ba journaliste ka spona robongisa yango eza penza teke Jésus est kota na place ya Kimbangu ezali na tango yo olingo parler na elo mo si je comprends bien olingo parler na elo moko to na prière moko lobi nzambe ya Kimbangu donc est-ce que ba chrétien siko ba ko accepter loko wana parce que chrétien ba monaka Kimbangu lokola prophète mais simple ndenge ba ndeko ba leka mais ba utilisera plus ID na bala ke Kimbangu. Est-ce que ba ko accepter facilement yango nzambe linda surtout reconnaître alliance au Kimbangu asala kinayi. OK. Donc yo libérer message. C'est maintenant aux chrétiens baye basiko kotala ko discerner pe ko bondela sonza nzamba la voilà. OK. Donc message au ngala zo pesa na ba chrétien nga na biton mais na zemi na ya 3 mois Kimbangu ya ki na ndoto nanga.
abengi nga mikai na ntongo afungoli misu boye nalali me nafungoli misu natali boye kimbangu nakanga ya misu okokola na nga nayebaki babande lobaki mbangu azalaki ndoki kimbangu azalaki bakisi nakangaki misu naboyaki koyoka message ayebisi nga abondela na boya na motema moko ayebisi nga tindanga ata pa moto tel apesi message alors pesa ye nga nabi pas question soki okende pa moto wana na ndenge na ye ntango namonaki ntango afungola misuka une fois bona moni ke oui kimbangu na bafoto oyo tomonaka bato batiaka na balabala liputa yes ndenge mpe namonaki tata bongo mpe makolo ngulu me azalaki na nzete azalaka na mwana moko na loboko monte batora mwana pa mibali otie boye c'est comme ça ntango naboyaka na nga nzambe ayi kobenga nga nzambe nga bati kobetela nga ke kimbangu azalaki mwana na nga abi ndenge ozalaki oyokaka bateyaka eli mosi ndenge mpe oyoki kimbangu ndenge aleka après nakoba bon ndenaki siko koconsidere que kimbangu azalaki mosali na nzambe ya solo nayaki mpe koyebisa papa na nga papa histoire wana bobeta biso kimbangu ezalaki bongo te nzambe ayebisi nga ke kimbangu azalaki mwana na ye mais biso toyebaki toyokaki na masolo ke kimbangu azalaki mabe azalaki boye azalaki ngai naye kopesa message au nom de Dieu mwana na nzambe nde akoyeba omoni soki otamboli na nzambe osali makambo ya minene na nzambe nzambe akotika kombola yo ezala par terre te akobanda koeleve ere nyonso kombola ye akobanda kolinga ere nyonso bato base souvenir na bolamu oyo nzambe asalaki na nzela na ye donc c'est comme ça avec Dieu. Aujourd'hui, tu regrettes le message au Kimbangu Yaka Nango et Falo Yokamata. Je regrette un côté, mais nazaki une erreur. Ok. Je regrette nazaki na katuya. Ya kozanga boyebi, peut-être alaki po ezaki nanu na botité. Bitumba oyo nakutanaka nango peut-être inga kozala bongo te, anaka pesanga ke bongo la boye, sala boye, mengai na rejetaka. Ok. Ok, soki na yo kaka yango bato mosusu mpe bakoki koyeba te zemi yango ya 3 mois ata mosusu bazomona kaka ya lobi awa mwana yango déjà sapusani apo olobi ka déjà 5 ans donc eza makambo ya lelo te donc il y a 2016 ok oui peut-être à 2017 ok donc ezalaki wana na Angola mars oui na Angola ok 2016 adona akoza 5 ans donc ok eza déjà ya kala. Voilà, Tolandi, n'habite continuité message ezali ou bien biso tokoki déjà kofungola robinet à mituna. Papa Yves, s'il y a une question en attendant maman Luka, soki na comprendre moke na makambo oyo euti kolobama awa je pense que Jésus-Christ au biso totangaka na Bible pe oyo tobondelaka toyebi malamu na sima ya vie na ye pa ya baapôtre nde batémoignaki oyo ezalaki Jésus. Mais est-ce que tokoki komona te ke na côté ya papa Simon Kimbangu apparemment on dirait bakitani na ye bapesi information malamu te mpo na ye? C'est ça. Si je peux répondre ça. C'est vrai. Natango Jésus. Oh, et dans la version belé. Voilà, parce que Jésus est moko ami lobakité. Mais ye kolina ye Luc Paul kuta ye na sima mais alobi a commis pe belé makambo yo na tina ya Jésus au Jésus a salaki. Mais je pense que bande ko na biso akimbangi c'est tant ba message a boepé samaka eza pe na responsabilité na bango parce que bango baza déjà dedans ba pe sa bonne information ya papa Simon Kimbangu pour ba saisir ngo bien. Ezara te ba défiler ou ça marche je sais pas ba défiler on ça mara il faut to ba rappeler ba signification ngo ba défiler la ranani ezara suite ya nini ba détail wana nyo surtout message sili tout dans la série de questions question on a posé qui nzambe on va parler bana makambo wana OK surtout quand on a qui Congo c'est difficile pour la Congo na pour tout na bimé c'est que Jésus est dans le Kimbangu yende Jésus-Christ le roi de roi non voilà la question absolument non la combattu le monde on décide abi non alobi nga nazaka moko alobi nga nde nazali
roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Mais Kimbangu, c'est mon fils. Au moins, une réponse, c'est ça, alors, oui, Azala qui moi nananga. Pour moi, peut-être que je suis tellement ébélé, je suis rappelé que non, le papier n'a pas si longtemps que je vais poser une question. Je suis là pour le Zambie a Zambie, Zambie a Zambie. Et si on a sous paix, comme si on a Zambie a rappelé l'église, si on a Zambie a non, si on a Zambie a Zambie. Alors que signification comme on a eu, le Dieu Tout-Puissant, comme Dieu avait fait de Moïse un Dieu. Oui, devant son peuple, devant le peuple naïe. Alors qu'il a Moïse, vous allez Zambé, devant la Batouana. Et je fais des prophètes. Alors il a Kimbangu, vous allez Zambé, devant la Batouana, il y a Indo. C'est une façon de compréhension. Oui, parce que dans le terme de compréhension, et logo Yves, je crois que tu vas surtout mais bien parce que il y a des détails je profite de l'occasion pour que bimise logo yo bande comme sous pe ba mais comprendre les un frère moko sur la naé tout ça là na émission alobi na quatre émission alobi Jésus-Christ a sécuit ça 3 personnes na vie na mobile mais Simon Gimbangu a sécuit ça plus de 90 personnes et puis donc moto a sécuit ça belé pe moto a sala babika mwana ya Zanzambe Azan Nzambe. Mais entre-temps, soki to loba Nzambe ya baindo. Parce qu'on a tout na Satan na biso ezanani. Pour soki ba Nzambe ba roza différent ni ba les Satan ya ba noir ezanani. Donc nous allons les voir papa. Voilà. Tu reloka pe mama kitamba là, tu reloka pe azali moko ya batela. Simon Kimbangu. À comprendre qui est Dieu et pourquoi Dieu, pourquoi Kimbangu. OK. Faut que tu que la mutalolengo na temps. Comme maye penza na kata libungi lisusu makasi te na ba débé belé te pour écoper susu moi et loko moko boina mutu mais avec le temps à comprendre parce que nza batike la mutu temps mukolo mususu nza ba ko belé na litoi fait à comprendre nza ba comme c'est ka kombo ya Kimbangu déjà 100 ans déjà ya papa Simon Kimbangu non mais yé mutu aloba ki on continue 100 ans. Voilà, maman Fabiola, juste une question pour que tu avances dans le biseau. Mais est-ce que Nzambe a la sécurité le ligne électronique au Sambe là pour Nzambe na biso pe ba yindo papa Kimbangu ayo kabiso facilement? Pour tout le monde en Afrique sur le talibé na Congo papa Simon Kimbangu abimi mais tout le monde mboka mususu po eza libanda pembeni zinga na biso awa. Bon mais c'est comme si vani développement biso développement voilà. Biso et si kaye moko botami pour te rekoloba ngo esika mosela Nzamba zali bonheur ezalaka c'est que d'abord on y attaque voilà mais c'est pourquoi Congo on ba passer tandis que mboka mususu ya Afrique kawa baza bien que biso aussi est-ce que le sambo non d'abord alors c'est que le sambo moto sambela na kombo na ye pour que pesa biso puis faut ya mboka et ça nous répondre dans le baquet ce qui nga sala le bolam et que papa il va se comprendre bolam na ngata se reconnaître en mota za pe bénité parce que se comprendre bolam na ngata parlant no banini oui parlant la ligne na loba que Zamba lobi ton négligent combo ya Kimbangu. OK et ça alliance oyo ban Israël ba loba ki sikato be la ta de Dieu d'Abraham tant sous sa koyo kabiso et ça na mutu moko sala alliance na Nzambe nde bakende ko bima na kati ya boumbu parce que bazaki reconnaissant pendant que ils ont reconnaître que Nzambe mutabimisa papa et qui vous appelez bénité il faut au Kangolama il faut reconnaître d'abord que papa et qui ça qui vraiment Nzambe ya solo Nzambe na inde asa capable ce qui na lobi asali nanga eloko moko Nzambe lingaka toujours kombo ya basali na ye oyo batamboli na kobanga ye ezala toujours likolo parce que Nzambe na ye akufa te yinda kufa yango Nzambe kolinga te kombo lisila kaka il a perçu bon donc nakolo ba tomotuna Nzambe a sala alliance na tout le monde te o ya sala alliance même si azate il faut bino bato botikali bozala toujours na se alliance na boza bo se référer toujours na alliance wana o Nzambe sala kina na mutuana il fait ça grâce à ce qu'il veut et donc on a baxé les années que Nzambe ko sala alliance par exemple lelo nanga tout ça Nzambe alliance après 10 ans 15 ans abouine ko sala alliance na mutu mususu mais boza pe ba serviteur na ye bo servir
mais azana mutu moko oyo aoyebisa ye parier azana mutu moko akoyebisa ye Kabila ngai Congo. Mais tant que les pasteurs baza disent baleki pendant 15 ans, 30 ans, 20 ans, 40 ans. Mais pour moi, je na 10 ans. À l'époque, et surtout dans la Bible, Abraham a leka qui est qui ton pour Zambaya ko pona lisusu Moïse. Mais batu bazalaki pendant que Pharaon zaki ko boma ba mibali batu bazalaki na moment wana on nzamba ko ko lobaka no bondela sala boye pona kangola bilo. Mais nzamba zelaki toujours temps noyé et coca. Yango Bible zo ba que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tout. Donc on a temps oyo nzamba ko pona mutu nyoso ya linga bi Kabila nga Congo. Mais tant ozo Kabila nga Congo, il faut aussi citer combo ya alliance. Il y a Simon Kimba. J'ai une question. En fait, j'ai des questions, mais on me parle souvent de questions un peu polémiques. Vous parlez d'alliance. On fait un peu allusion. Moi, je n'ai aucun ennemi na bateau. Au babin arrête et na voulosi. Voulosi, c'est quoi? Des termes, c'est-à-dire que le Dieu tout-puissant. Mokondi. Non, non, parce que Ebele Bolanda Bokeka, dans le contexte où il y a déjà, signification, c'est pas papa wana. Parce que nous avons mis mutapé sur, moutou mutapé sur. Babengé le Dieu tout-puissant. Or, on a besoin de alors que, le tout-puissant. Voilà. Bon, là, la bonne question. Je pose d'abord une question place sur le béli sur la nature, sur le béli vert blanc. Nature, tout le monde a pour ma casse à Kito que ça vert. Nicolo Pembe, c'est-à-dire que couleur wana au papa qui m'a envoyé quand on a autant abîmé prison à Simbarapé le casa il y avait un état comme dans la tenue là l'histoire je connais par rapport à l'émission na sala sala modulé. Alors vous croyez que le Lokamba qui fait parler de vert blanc, ce sont aussi des chrétiens, sont dans le bon chemin que nous, les chrétiens, au Tobaka réveil, Aïdi Nabala, tout, on ne croit pas dans la couleur verte et puis blanche là, tous un peu déroutés par rapport à Batoyo, Bandima déjà qui manque le roi, les dieux tout-puissants sont dans le rail. Mais couleur, où il y a vert blanc, et ça, idéologie, où il y a qui a salé là. Et ça donc nous avons fait une mission, la mission là, bah tu vas là taboué, bah vous allez boué. Attends là vous allez te mais la mikanda là ngala kokoma yango. Oui, on tika la bateau bah koya bah fungola, bah kotanga et puis bah ko pratiquer yango parce que bah que mon sel la nzambende a combat ki yango. Donc kozala na bon nzambe ou pas, wana ce que ça concerne bango pour oya motaki a serva qui nous. Donc nous avons pour répondre. Donc Kamba c'est dans le bon. Donc non, wana nzamba betela no lisola kambate. Na kokite ko loba lisolo o nzamba betela ngate. Attention avec Dieu. Faut loba oyo ye apesa kiyo. Donc na lobeli couleur parce que papa simo kimbangu nzamba loba kinaye okosala boye. Donc o nzamba loba na biso tono takayango. Atanga na zate bato ba olandanga ba kotalango ba kosalela yango. Donc bino na sima ceux qui bobongisi gloire à Dieu. Ceux qui bobebisi c'est gloire à Dieu. Mais sauf que l'histoire en kamba zamba betela non. Voilà, merci beaucoup. Toyoki message P et Panzani et Panzana na Congo Mobimba, Afrique Mobimba. Ba oyo pe bazan la possibilité à interpréter, en tout cas pour interpréter pour message des ali et lobamakaka na lingala selon prophétesse ndenge a ebisibiso kasi toko invité pe oncle mondial, je crois au Roland d'émission. Au sala été au beng sapé bateau misatu tozana mituna ya rotuna yo par rapport ya message oyo yepe azali moko ya bae akutana pe na Simon Kimbangu à partir ya Malaisie. OK. Donc à partir ya voyage na mission de service na ye et bande konyoso oyo baza penza na posa ya koya to fungola mwa nini po biso toza na posa penza ya rotuna mituna oyo na bakimbangiste po toza na mituna ya solo on dirait bino nde bosungi papa Simon Kimbangu te po message na ye za la véhiculer donc onyo surtout azomona ke aza vraiment moto ayebi histoire ya Simon Kimbangu akoki ko aider peuple de Dieu boya bo contacter biso to kutana na bino to solo la poto meka susu ko fungola mbe wana
kitoko po awa mosakoli azwi kaka message ata tobi to pompe mituna awa tokosuka kaka na oyo ye amonaki to oyo bayebisaki ye donc toza penza na choix te nayebi te mama mosakoli message nini on préféré maman asilisa na biso tout le temps vraiment tokoki kobasatama baquestion justement soki aza na message prière aussi numéro de téléphone esala biso bien ben toyeba est ce que nzambe wana ayebisaki yo te bato ya lolenge lokola basimo kimbango baabraham ndenge otangi guerre babimaka na époque nini est ce que bato abongo tokomonaka bango lisusu pourquoi basali na nzambe ya lelo basalaka makambo te bapapa na biso bandaki kosala kala papa simo kimbango tolo bandeko marche na bango lolenge na bango osala makambo de kosala et voilà baidi na bala même aussi voilà bata bongo tokoza bango kan lisusu neti nani ah bon miracle déjà c'est que pardon kosekusa na douté mais ngati muna sali mais nzamba salelanga déjà ba miracle belé puis azo continuer kosalelanga. Ah, exemple, moi ça bota raté à bota, muto azwa na vie azwa, muto ayeba nzambe ta yeba nzambe na nzela lilubalanga na te ya isango malamu ya munene koleka. Et oui. Donc ba garçon belé o bazaki ba garçon fashion ba bongola motema na nzela ya témoignage nanga. Donc naza oyo nzambe azwa carte d'Afrique apesinga maboko. Naza oyo nzamba loba ozonga Congo ko kabilanga Congo. Oh, il y a une carte à faire blanc. Naza ba fruit ya Saint-Esprit katinanga. Naza ba fruit ya Saint-Esprit. Ce qui Saint-Esprit tambola ki na kimbango pourquoi pas tambola penanga. Donc naza ba fruit parmi bateau baza o nzamba zo salela, je suis parmi eux. Mais sauf que chaque chose a son temps. Donc ceux qui tant de miracles nous assisté en fait que ni les oboma ni les autres que miracles les assisté entre bassin et Nzambe en V kolula hein makiona ah escroquerie hein voilà donc kolula tolimi mingi plaisir ba mona yo yoza ok mosala na nzambe esika za oyeba te basinde koyebisa ok oyo aza mosala na nzambe jalousie ngi nduma bassin na nzambe ko cache ah d'accord voilà c'est voilà motuna non mais faut kotanga mingi vraiment verset on appelle ça qui c'est ko tangi au comprendre belé on nzamba lobi Esaïe premier verset à 31 voilà tuna c'est qui ça maman c'est sa message to bomi mo ebike non ils ont polémique merci beaucoup maman a fait sa message voilà ce qui est à kinda betika ko pesi et puis voilà numéro de téléphone beauté prière pour le mandoza comme ça on pakala et ça va bien d'accord et c'est ngana biso tondima d'abord tondima nanu kena na tsakutaka ba mo français te mezo kotaka tondima que isiwo kimbango servaki nzambe asalelaki nzambe ya solo puis alliance na ye ekufa te malgré que ya kufa et loko nzamba lingi to reconnaître d'abord ils a alliance oyo asalaki na ye ce qui na comprendre qui bien vraiment langage nzambe azo lobela alliance tozo négliger alliance wana tobimisi banzambe ebele ok nzambe ya ça te la kaka moko non pas ça nzambe aza kaka moko et puis nzambe asalaki biso ngolu ba papa o ba monaki ba maman pour ba monaka simo kimbango bazwaki grâce opportunité na pesamelaki bango et biso to saisir que alliance ya simo kimbango sengeli ekufa lokola simo kimbango ekufa ndenge na lobeli boye ebetisa ba chrétien ma bakute parce que nzambe oyo a révélé nga akoki pe ko révéler yo aza capable non nazo ko s'attendre nango te parce que c'est ainsi dit l'Éternel et ko betisa ka mutu libaku mutu ayebi nzambe te mutu ayebi nzambe abetisa malibaku te nzambe apambola bato nyonso ba nyonso baza na ba problème
tika nzambe ya Israël après sa solution na problème na yo obikisama otato la grandeur ya nzambe nzamba pesa yo mukanda nzamba pesa yo visa nyonso ozo senga na nzambe comme succès nzambe apesa yo yango dans le nom de Jésus-Christ. Ya pesa 89 22 19 434. C'est ça. Oui, bien ça. On est fini pour aujourd'hui. Les ala qui émis Sato Oyo ndeba présenter qui émission. Les ali bongo Ivipan super promo 243 et ainsi que Brad Bumba chez Bisso Télévision et na ngai moko Ekibumba son première télévision. Toyamba ki bongo la prophétesse Fabiola oyo auti kopesa biso message na tina ya papa Simon Kimbangu tokutani mikolo ezali koya na ba numéro mususu tolobi ndenge tolobaka na suka émission na biso lokumu ezonga pa yawe bye. Qui a dit que orphelin akoyeba bongo na kosepela te na mois o ya décembre? Tin bokosi bozali bongo motema mabe. Tala Fondation Vida oyo ezali bongo dirigé na engambe mwasi atona mayele pebwanya na bolingo ya bomama kati na ye babengi ye bongo Emily Seti Mainga mwasi nzambe mwana ya Canada ya Tongo balance bongo opération sunga orphelin na mois o ya décembre ekosi la bongo le 20 décembre pona koyeba bongo na ko récolter ba contribution na bino nyonso soki olingi otinda lisungi na yo lelo toyena bandako na bino ko frapper pona ko luka aide donc tu as besoin de soutien na bino avec $1 tu peux sauver une vie. Alors en plus de cela tu as besoin de soutien na bino bilamba chaussures bajouer. Donc ceux qui besoin nango bo hésiter ko contacter ngai te na numéro na ngai ezali 647 533 43 10. Soki ya solo ozalaka na motema ya bomoto sala lokola mama Emily Seti Mainga mwana ya Canada ya Tongo na $1 na yo ya pamba okoki kosunga mwana ayeba pe na kobika. Fondation Vida ya solo olakisi ya solo ete bolingo ya bonzambe ezali kati na bino pe Emily Seti Mainga ozali penda solo moto nzambe ndenge bazali kobenga yo pour coller l'utile à l'agréable awa na Kinshasa délégation moko ya Fondation Vida bakitaki bongo na commune ya Kisenso na orphelinat La Miséricorde.